To zongi potoko na programme na biso radio Lisanga to ko pesa bino susumbote mingi anakati studio to zalipe na Mwambuye Cynthia Boni bandi radio Lisanga bangi ba ko pesa ba mbote na ba meilleur vœu ya 2019. Mbote na bandi kona biso nyuso o balanda radio Lisanga tozane singo mingi ya ko zalana bino na mkola lelo ba meilleur vœu na bino nyuso et puis bon ba tozali awa poto kabasangwa mboka na biso makama mboka na biso c'est très important pour la diaspora na biso et puis pour la communauté internationale donc tozane singo mingi ya ozala awa pe ko yoka makambu oyo papa la biso kitengeye so oyibsa biso lelo. Merci ndenge au pesi so kitoko na bana de Lisanga tozoko ba programme na biso bana de Lisanga boyebi soki lelo tofungoli programme eloko bozozela po boko tokolba oyo bato bazozela mingi ezali ba résultat ya élection esalemi le 30 décembre 2018 dans la République démocratique du Congo. Situation ezakuna toyebi yango biso nyonso depuis l'élection esalemaki bakati connexion internet na ba SMS pona d'après bato baza na pouvoir balingi ordre ezala tolobaka ndengwana na ndenge oyo bazali kotanga bavoi des ordres esalamate kasi na côté na biso société civile pe opposition tu mingi pe na population ba komonango ezali manœuvre na bango pona ba sala fraude malamu pona nini po ba témoin o bazali o bazaki présent ba bureau ya vote ba sali ba constat na bango pe ba zwaki par ya PV ya procès verbal salemaki baebi ndenge nini ba résultat pesaki na ba bureau ya voto ba zalaki publication ekoki ko salema na ndenge bato yo ba dwi ba résultat na bureau na bango bazo publier yango ekoki tambola na vitesse moko ya makasi na ba réseaux sociaux. Pour empêcher cela, ekosala ete kornenanga na seni na bazala confronter nango na tango ba basala plan na bango ya fraude pour ceux toujours ba boyer toujours se baser na expérience na histoire Kabila atikala ko organiser l'élection ya malamute non seulement ya malamute pas na ndenge ya ordre désordre mais pour la fraude surtout 2006 fraude Jean-Pierre Bemba alobaki andimi eloko bandimakate donc ceux qui akende ki ko contester na ba voix officielle résultat au élection en 2006 et na suka loba andimi eloko bandimakate donc toujours comprendre toyebi aibaki mtaganiaki mais andimaki atike ya Kabila. Bah, mais déjà malheureux pour les acquis départ Mouamabe pour la République démocratique du Congo après la guerre transition na 1+4 pour la Kobanda ba élection Yamabe. C'est pour dire que bateau bazaki na pouvoir ba organiser ba élection bazaki déjà na départ Yamabe basaki le Mouamalam pour la population te o ba kokaki kosenga na retour te na élection liboso ba organiser pour peuple à récompenser bango. Non, c'est grave. Ils avaient déjà mauvais départ. Et deuxième, en 2011, Toebiango, fraudé sous on a pas pété un secret de Mamboulou Mbazaki candidat, Bakaki, combattre était, Ezaki clair, et moi, qui avait des preuves, où il y a fraude, Ezaki néné. Donc, c'est pour dire que, ça qui peut sous le côté. Donc, besoin de ça intentionnellement. Bazofa na pouvoir pour basala elo côté pour ba baby ça pour ba quoi qui peut ko sala te na mandat liboso batwaki pour basala makama malamu ba kotelema yango devant peuple ba ipsa que voilà bo pesa biso deuxième mandat pour to kende na musa to bandaki
slogan, kaka slogan, ya pamba. Ezalaki 5 chantiers, et comme à ce qui révolution, ce qui a modernité, na 2011, na 2016, silence radio. Slogan, ezakité. Et pourtant, ezakité, il fallait, basala, élection, oyo, elingaki, kosala, alternance. Bon, boyebi soit n'engeleki, sikoyo toali na ba difficulté minene pour na tour moko ndenge ba changer ki yango, si je me trompe pas, na fin 2010, début 2011, pour na élection présidentielle comme na tour moko, yango ba difficulté opposition pour na koyokana kosala ba alliance. Peu importe, Salama Ine et Salama Kiwana. Et zappé en faveur, il y a Kabila en Batunaïté. Pour candidat na Bango, Toyebi, Azali, Naye, Pembenité, Yako, Kanye, élection, Oyo. Nde, tokomi na likambo yo, na fongola ki na okobete, bat bazo ze abayoka, likambo aba résultat. Likambo aba résultat, 5 ans, ba prêtre église catholique, bango ba lobby, baza déjà na combo ya vainqueur. Ben, baza na combo ya vainqueur, et go comme ça va te msusu ba, nini, bango, baza déjà na combo ya vainqueur, aussi longtemps que ba résultat, ils ont publié. Bango baza ki na ba témoin, tu es ça qui bino pe na ba radio les cas qui, avant l'élection, et Salema, bango ba bon, français lingalisé ça comme au boulot. Bango ba teki na disposition ba témoin ibélé pour na ba bureau à vote. Mais nde ba lobby baza na combo ya vainqueur. Ata soy baza na combo ya vainqueur. Mais ezape na ba question batu misu bazali komituna. Beaucoup le bac oui, baza na combat vainqueur à partir ya ba procès verbaux, ba témoignage ba témoin. Bon. Et ça révélation moko eti kosalema oyo ezaki pona batu mingi batu msu bazaki choqué na koyoka tokoloba eza Olivier Kamitatu boyebi azali proche ya Katumbi bango nyonso na Lamuka na ba Jean-Pierre Bemba, Pierre Numbi na Fayulu comme candidat na bango ye alobi ete ba silaki kotinda 40,000 smartphones pour na Lamuka. Donc Lamuka atinda ki 40,000 smartphones pour na ba observateur. Sikoyo, ba smartphone wana, na tango eza utilisé na ba observateur ya 5 ans. Question eza ko se poser sikoyo pour na neutralité na bango. Parce que Fayulu aza candidat ya Lamuka. Bon, na tango yo 5 ans allié sani moko na côté moko kaka. Ils équilibré te. Natango pe ba publier ki yango bango mo côté na place publique baloba merci tozui don ya ba téléphone pour aider biso pour na ba observateur d'un outil place tel ba sala ki yango pété donc Tokyo mitu na biso surtout ba yokanaki nini natango wana bat nsu ba koloba Tokyo ko tia doute na sainteté. Eh oui, Toki kotia doute na sainteté. Poto ebi déjà na sainteté zelo msusu, mais smartphone et compelo msusu. Eza soli comme sainteté parce que smartphone basela on ba enjeté. Et en wana même temps comment qui vote na machine
batu babangaki pour la fraude et comme ça m'a facilement. Donc natango sikoyo mutu alesi yo balobaka baswaka loboko mtazole isaute elo ezobangisa batu mingi koyoka ngo yango wana. Bon, ngala wef sabino ngaya sukitenge boye. Bato bazaki ba témoin na ba bureau ya vote ezaki kaka ba oya ya 5 côté. Ezaki pe ba oya ba candidat misusu bango pe bazape na ba résultat na ba chiffre oyo ebimi côté na mantoti ko vivre mikolo toto ba tilelo tozo vivre guerre moko boye na ba média, surtout na ba social media oyo to zanango mikolo yo ya ba chiffre ya ba bureau de vote bamsusu bazo bimisa Félix Tshisekedi gagnant bamsusu bazo bimisa Fayulu côté pe ya bonimsanga ndakala kombone kimangai peut-être un moment na yotanga kombo isaite peut-être comme des choses à Ramazani habité Shadari bon bamsusu pe bazo bimisa ye pour le moment on a déjà que tu peux se poser question ya koyeba soki sérieux ezali ou soki ezalaka guerre ndenge wana mpona kojouer na banere ya batu yango wana il faut kozala toujours serein et kozala vigilant yango moto ezali très important. Il faut kozala vigilant po toyebi te bakoki kozwa ba smartphone ba téléphone mobile oyo ya sikoyo parce que pe 40,000 smartphone wana baokipe omituna soki esalaki combien eza na ba million, c'est comme déjà na ba million ekendeki ndenge nini kuna ba réceptionner yango ndenge nini et pe distribution nango esalami na ba témoin wana pe belé na temps nini na vitesse nini na nani eza ba question oyo okoki pe komituna te quelque part tant mosusu pe eza te kotia doute na sainteté mais bakoki pe komanipuler sainteté aza moto. Donc il faut tozala prudent parce que ezali ba prêtre senko batu bazalaki na ba bureau wana te pona kozwa ba message wana kotinda tozotia yango pe na doute te po toyebi yango pe nanu te soki epesi candidat oyo ezo refléter volonté ya peuple oyo tomoni ke ebimi pe na ba urne et ozala nango problème te elo tozoboya kaka na makambo nyonso eza manipulation po toyebi yango candidat moko oyo aza wana Félix Tshisekedi azali favori pour a gagner aza na ba moyen na ba stratégie technique financière soki ndenge nini ya ko frauder te ya ko manipuler batu te ya ko somba batu te pour asalela ye musala ya manipulation ou fraude. Eza kaka kote ya Shadari na bakabila baza na ba moyen nyonso wana ba ompene bat ba organiser ba élection pona ba frauder ba manipuler ba boto la pouvoir ya mutu victoire ya mutu po basi basala ngo basi basala mbali belé na bi mbali belé po basala ngo 2 fois la élection organisée, puis 3e fois tant bas boy ko organiser l'élection chaque année au bazar qui ko reporter bazar au salon. Et tikali côté ya Fayulu
Viepe toyebi aza na bato yo baza na mbongo Katumbi Bemba o bakoki ko financer opération ya minene o ekoki pe ko zala na manipulation. Donc, yango wana na lobaki, il faut toza prudent. Et il faut surtout toyebete. Peuple a souffert mingi na souffrance na ye na tango nye surtout. Et zape na moment où est commis pour peuple à se retrouver. Ba intérêt individuel, il y a petit groupe et l'autre tobanda koboye. Il fallait la briser. Ceux qui même tobanda qui kolinga, ba alliance salama, ba plateforme salama. Et là qui pour éviter que motu yemoko en tant qu'individu akanisa aza plus fort que bat nyonso pe aza meilleur que bat nyonso pourtant mtu aza na mbongo ya kosala ba campagne na ye moko ya minene po azala candidat sikoyo akotisa mobulu epai ya batu mosusu moto mosusu akokaki ko mema réponse ya malamu na ba problème au peuple azanango. Pour boyebi bato baza na pouvoir bazo profiter toujours na division ou ils en opposition pour ba justifier ba fraude na bango na temps de l'élection. To vivre ango dans le passé, bien que ba zalaki na raison te ils en non fondé kolobate opposition qui na ordre dispersé, mais yango te lobby que il faut pas perdre. Bat bako qui na ordre dispersé, les autres à la poids ya batouana, baza na poids nini. Donc, c'est pour dire que vigilance est à recommander na situation oyo ndenge ezali pour na tango oyo batu bafandi na pouvoir ndenge toyebi basali 2 mandats constitutionnels. Il fallait ba organiser l'élection à suko elinga ko marquer départ na bango ba bloquer. Donc en âme et conscience Kabila batu na yebi bango peuple alingi bango te basali eloko malonga te baza na eloko peuple ako s'attendre nango te si ce n'est que ba kende na malembe eloko ni silaka te ndenge na episaki bino likamba ba slogan ndenge basalaki na élection liboso ya mbale na ba misato eloko nini balobaki ya malonga ezalaki te ekomaki shadaya ya kende bisika bitumba ezali o tokozongisa nini sécurité o na kozongisa la bino mais nani alongolaki yango nani azangisa ekozongisa yango donc bakoki okosa biso lelo te na ba résultat truqué pour alliance na bango pe basalaki ya FCC et ezanango ya kopola. Donc mutu moko te akoki kolinga oyo aza peuple akende kolia kuna po ezaki ya kopola. Ezaki alliance moko ezalaki peut-être riche na nombre ya ba kombo ya ba parti na ba individu oyo bazali ba soi-disant intellectuel na kati wana mais très pauvre na qualité. Bien, boki na ba ki soi-disant intellectuel parce que ba intellectuel ya solo bazela ka bango na tango ba pays na bango eza na ba difficulté ya makasi po balakisa batu lumière. Mais na tango intellectuel pays eza na ba difficulté ya makasi azolakisa batu lumière te
azotika ba omela na obscurité, c'est pas pour dire que lumière nazolo ba eza pembe te, obscurité ezali mwindu te. Potam su boya kozongo na ndenge ya relation noir na blanc, ndenge batia bino ya mitu, boyebinga biloko wana zaka na ngote, bayebolanda radio lisanga boyebinga malamu. Tant nazo parler na lumière, nazo parler na obscurité, ezali lumière, c'est-à-dire la vérité, la réalité, la voie où batu, bazan a besoin pour pas évoluer, et obscurité, les mensonges, et qu'on peut aux la couleur, il y a pembe, la couleur, il y a moins douté. Et lumière, paix, et l'obité, ils a pembe. Pour tous en terre, awa, soleil ndenge zawana, ce que bimi na terre, au moins la lumière au soleil après ça bisoté. Non, na okota na wana bozindoté. Wana epsi bino boy pour méditer nango. Tant on a parlé na lumière, na obscurité. Les aponotas sabino était ba o nyoso wana o bazo bima ba intellectuel, na ba mapolo mi belé. Boy bi mapolo mi za ba diplôme. Bazo kende ko s'allier na pouvoir oyo et nyokoli peuple makasi tisikoyo et bazo continuer na sens wana ba lingi obscurité et omela. Bon mona ki yango c'est pas pour dire que Maréchal Mobutu Seseko Kukumbendu Azabanga Yasaki Malam. Non, c'est pour dire que na suka ya pouvoir ya moto. Na tango amoni ki makambo esili. Bomona ki Maréchal Mobutu Sese Kumbendo Azabanga, il a cédé. Atika ki akei. Tango amoni ki makambo esili, atika ki akei. Mais a organisé ki élection te po akende. Azaki na batu na epe oyo ya garde présidentielle. Ba pesa ki bango sous ordre te pour na babunda. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, à abandonner combat. À tali réalité, à mon soutien ezaki souté. Tout ça pourquoi? Pour na pe situation mboka ndenge komelaki. Période de transition et omelaki mingi. Élection samité. Guerre et kokota, malheureusement, ezalaki rébellion te, ezalaki guerre et occupation. Malheureusement. Pour Batuming, il est là aussi, il fallait tant ils ont gagné ce qu'ils avaient quoi que zonga, balinga qui ko bloqué guerre wana, pour les occupation, pas de se rendre compte nango. Nasima. Mais bamsou tout le monde qui a on a les bandeli wana, mais nanya koyoka on a tango wana. Soko lobi ke boke ba bato aote, tosi to lembipe, makambo pe changer. Soki penda nyangwa koya ya na ye, ata mbwa, ata nyoka. Voilà. Siko biso moko. To salaki, ba invocation na biso, mbwa ya, nyoka aya. To zuye. Men na yo kakate mutazo balelo yo, to boma nyoka. Et pourtant, Natang bat bazo benga Mobutu balbaki boa Mobutu tika nyoka. Bozana nyoka na pouvoir. Mais bozo boma été. Non, problème. Et ça, binongo, c'est pas la première fois. Tokoki ko bunda physiquement te, sans que to bunda déjà spirituellement. Non, parce que eloko tozan nango biso mon batu tiengo. Biso mon batu to invoka qui peut to évoquer yango. Alors pour elongwa, il faut pe to kabana nango spirituellement. L'élection est salami. Mingi babaki ko salamate na 2018. Ba boyebi ngaya saka be missionnaire saka boye na libanda be missionnaire bi radio Isaiah Fondation to saka ba activité pour na Congo, pour na ba Congolais. Tomoni mingi
toyebi pe mingi to kaka année oyo po toloba te que accord ya Saint-Sylvestre yango ni mute saliti belection ya kosalama peu importe ndenge salami ya mabe mais salami pona nini parce que tokomaki koorienter pe batu spirituellement ba tia na makanisi na bango ke belection ya kosalama e bandima ke belection ya kosalama ke bakabila bakokoka te po bazangiselase sa belection. Mais tellement batu balobaki que les 23 pour batu babanda citer date baso ba le 23 décembre belection kozala te. Et effectivement le 23 décembre belection pezaki te. Mais batu batanga date musuti. Tant on bâtit les 30 bon batu babandi doute. Doute on ambition sur totia ki yango hein. Bon natang muke oyo est-ce que ba kokoka ko rassembler biloko nyo surtout les nécessaires pour belection salama. Effectivement, ba on peut ba bi bon makamususu ba ko aussi sangote le quoi be bola kuna na insécurité na une semaine et ko kapete pour ce mo pétrole ba ki ko kate ba bi bon ba territoire wana na mars nde ba voter. Ba on monsieur etikali et ça maka les 30. Bon, ba musu ba ko lo ba ke bon peut-être ndenga na zolo ba na ibi eza pour na kosonde yango mam na zolo ba il faut payer aux amutumokoyo oyebi quand même que tobotami eza hasard te. So ezaki hasard na yebi te ndeta musu pe toliaka pete hein, parce que bon eza nango hasard hein. Elinga ozala ke soko lié oza soko lié te kokufa elinga ezala hasard bat musu pe balinga kolia te bazokufa na bango pete. Non, hasard ezate. Oza congolais, eza hasard te. Oza belge, eza hasard te. Yango wana esengeleki to ala préparer même na ba résultat ndenge zoya pour côté ya Kabila batu mingi bazolo ba que bango bazotala ndenge nini pour ba publier Shadari président. Ben pourquoi bison soto fanda to zela yango to kansaka yango to lingi yango nde ya yango nde pso to lingi to yokati ko tanto yokango il faut to za satisfait après to bandi su etumba to boyi yango non faut to boyi yango sikoyo biso il faut to nde yango bomoni ba stratégie ba to ba bandi na ba réseaux sociaux ya ko banda kotia batu na bango oyo bango ba soutenir que bango de ba gagner. Bango de ba gagner. Hein? C'est ça. Donc il faut oza asime a mutu na yo pour yosoki o soutenir candidature a mutu wana tina suka eza po a gagner. Eza po a gagner. Tina preuve du contraire. Donc oko kite sikoyo okoma ko zelo lo bake bako bimisa mutu wana mususu. Non. Yango biso pe tozo ebisabino na logique na biso oyo to talaki processus électoral na situation ya mboka ndenge ezali ya kobeba tolobaki yango tozaki derrière pe tozali derrière Félix Tshisekedi ya UDPS na plateforme na ye ya rassemblement na balie ndenge asalaki cash na Kamere pour la élection po tomonaki ezalaki nzela oyo e kozongisa makam na ordre pe yepe azaki penza favori na élection de Salama pona a gagné. Biso telemika wana po toyebika wana toza preuve msusu te tomonaki avant pendant ba campagne pe et na mkola vote pe to mona ki na ba témoignage to moni o msusu kutu na loba pe po na kota c'était eza question te ya parce que na pona ye yango wana na za kaka kolobela ye non na lobela pe wakanda msusu awa boye bango ke na Sud Kivu bautaki kokanga basak misatu ya ba bulletin ya vote oyo ezaki coché Félix Tshisekedi. Pourquoi Bazwa
babite ya vote ebele ndenge wana ya kombo na ye bakende kobwaka yango na mai oyo bazwaki ezalaki oyo barekiperaki ebongo misusu oyo barekipere te soki basali yango na ye c'est pas pour rien soki basali yango na ye c'est pas pour rien donc tokotala Senko na ba téléphone mobile bazwaki c'est sûr que na Sud Kivu pe bazaki pe na ba témoin na ba smartphone soki rapport na bango côté wana koza ndenge nini soki kokokana na lokuta ya seni ou soki bango bapesa biso ba chiffre oyo na ya ba bulletin ya vote bo bakendeki kobwaka yango to na episaki bino kama prudence yango wana donc soki babambi libanga na mbuma ndenge balobaka mboka na biso babambaka na mbuma oyo eteli ya mobesu te donc ba irrégularité esalami nango na bakandida misusu pe mais oyo ya komona kozwa ba bulletin ya vote ya kandida moko ebele boye kokende kobwaka yango po batu bamona yango te po bakonte yango te ezolakisa déjà que soki lelo tokoki ko se donner idée ya nani a gagné na élection yo ezali Félix Tshisekedi. Bon, nalobaki na libandi bazaki na beso bayoka résultat ya élection bozela bokozwa ba chiffre koya na bureau ebimaki boye bien que biso pe tozozwa ndenge na yebisaki bino ata so bakati connexion internet mais tosi tozwaki pe ba chiffre mosusu pe avant wana ikatana toye komona pe kaka yango wana kandi mitezo circuler to comprendre pe ke nzoka Congo azaka na influence munene biso kantsaka ke bon bango kuna délestage mbongo ya kofuta ba internet biso ande toza ba privilégié wifi partout ata na kati ya zamba to kantsaka biso nde batu toza na accès à internet facile mais ce que tali bien ba réseaux sociaux eza ko eza matanga donc moi bambrouillère wana Congo o bakotaka enfin nazo bela mama bete na lo bana ndenga bien o bakotaka moi ba mega na bango wana o ba télécharger wana pona moi batamike wana bala msala biso bon bamsupe to éviter so baza bata aner po bamba kaka ko finga a koti boya fingi po apesa ka bato bakanda bana pe bazomona te bazomona pete okoko tala sikoyo ba comportement ya batu okyo mona sikoyo ke ndenge tozalaka awa ndenge tosalaka ba réseaux sociaux na biso ba congolais eza constamment kitoko nga nazosala ezaka mpona Congo d'abord parce que bakati connexion internet na Congo biso nso tokomoki na makambo malembe eza pe quelque part solidarité na bato na biso kuna na mboka parce que tozomona ndenge nini biso tokojuire na ba réseaux sociaux makasi na tango makambo tokopartager bandeko na biso bakozala na accès nango te e ndenge nini na tango biso toza na accès na ba réseaux sociaux bandeko na biso na mboka bakoka kopartager na biso makambo baza nango te. Kabila na batu na ye bazobanga bawanga na ye sabino te soki bo comprendre ki on te bazobanga kokata ba réseaux sociaux eza ko banga c'est pas la première fois l'histoire ils se répéter basala ki yango pe même tant baboya ki organiser l'élection bakata ki pe nini connexion internet bazo sala ngo pona kobanga pona ba information ndenge ezali ko circuler mbangu pezo sala ba preuve depuis baboya ko organiser l'élection tango
ba manifestation comme ça mama kasi bazo boma batu to bana ko mona to bana oza ba preuve wana noki à la minute c'est grâce à la connexion internet tant ba comprendre ki yango ba comment ko kata pe connexion non ne ba kati na ba connexion boy bango ne batu bazo bang eza biso batu to na ko banga te eza bango siko il faut mituna est-ce que ba kati connexion internet ba bongisi pe information batu bazana ngo po apesa biso concernant l'élection babungisi yango te tokozwango tant connexion kozonga tokozo apé tozo apé tozo ki avant on a déjà ndambo et puis tozo continue ko apé ka muke information o yamboka Congo né dans tu sabino 50 ndenga lobby hein pona ki baza jana combat vainqueur seni a sala buzobate a pesa vérité ndenge ezali wana eza mise en garde ya seni et pe na web sabino ezali na ba prisonnier baza gracier Jekoko Mulumba bon ye ata kwazaki prisonnier na makala kasi azaki pe candidat na députation provinciale na commune ya Limete eza pe na Eric Kikunda oyo aza pe gracier bon les longs comme moi j'ai dit de libération na bango fait ça mapena Jean-Claude Mouyambo bango baza na kati ya 200 prisonniers au bagracier au totango eza ba oboyebi ba prisonniers politiques oyo Eric Kikunda ye zaki peka ba makambo basela ka bango coup d'état ba coup d'état mo boy soki ba histoire on ba beti to mona ngo eza kanango o ba kinyo ba ba histoire moko fondée okina so le histoire on les a fondé bokanisa teke eza ya kotelema eza fabriqué de toutes pièces au lieu le beza non fondé po bazo ba on a lingala so bi yo msano ka ko fondele batu makambo dazo fondé makambo boy kam nini eza teke eza fondé eza ya kotelema ndenge na sens ya français mais eza na sens ya lingala ba au mona bazo ba fondé makambo po ba kanisa batu donc makambo moko non fondé ne Eric Kunda quoi aza nationalité belge bazali ko expulsé le lona pourquoi na British Airlines na pour bazongisa ye na Belgique wana ils a pas information tout du kaka yambo République démocratique du Congo donc c'est pour dire que to bangate pour bobangeza côté na bango même RFI bakati signal lango o ya radio Okapi moko bazo briller yango et RFIP a publié na site na ndenge bat bakoko sala po bakota hein pour ba suivre RFI na ba onde courte entre 5h na 9h na temps universel pe entre 13h na temps universel pe entre midi na 13h na temps universel et puis entre 17h na 20h na temps universel. Donc, ce qui est botali na site ya RFI, to bato bazan biso na Twitter, to na Facebook ya Lisanga, boki komona ngope pour te partager ki yango. Na tango boko koza en contact na bato ya République démocratique parce que téléphone ezoleka, to ebite tam susu kalata o mona pe ba bangi pe téléphone ka passer. Bon, oko benga mtu po sori na ye o PCA sokotali na article yo ya RFI bati ba fréquence ndeni bat pakoki ko joa RFI malgré signal nango ndenge ba katiam non eza pona sabino les sous ne na lobaki ba kati connexion internet. Est-ce que balongo lipe information batu bazan nango pour apesa biso? Balongo li yango te. Ezali pour tozo dwango na manenge msusu pe tant ba kozongisa connexion internet. Ba omo ba ebi ba sambwe. Biso pe toyo kela bango mawate po bango pe ba yo kela batu mawate. Ba boma mututi na porte église. Boyebi nani na zoloba
baboma mututi na porte ya église. Donc bango bayokelaka bato mawa te, e biso mpe toki koyokela bango mawa te, e lobi kutu parce que tant nazo ba mutu baboma porte église boyebi ezali mukendi na tango ba église catholique azo sesa ba manifestation pour na élection salema lobi le 2 janvier ezalaki ekokisaki 5 ans depuis colonel Mamadou Ndala Mustafa babomaye toyebi yango wana ezalaki assassinat esalema na bato ya pouvoir po ya telemaki alobi guerre wana efesila e abandi kobunda na batroupe na ye abandi kosala ba victoire bazo ya bomi ye esalaki 5 ans. Yango Congolais il faut kolamuka po tolingaka mingi komona ba leader a telema leader a bimana balabala wapi mwasi na ye wapi bana na ye oh wana bana na ye kutu bazala bango na poto ya tinda batu babima e bon so isiko ya lingi kaka bolamu ya ye na bana ya okene pe osana kabila te so ezala ngo po ye na bana ye mais eza pour na peuple alors peuple ndem tu fois l'accès que alingi changement. Le Bezali, le 4 janvier, au Tolobakaba, martyr et indépendance. Ce qui, le 4 janvier, on a un martyr et indépendance. Parce qu'on est aquí avant indépendance, c'est quoi? Pas eux, tellement qu'ils bundi pour indépendance, c'est ça, les mains. Ce qui n'a qu'à, on a bateau bakufaki, balomomba, bakasavobo, bangonyo soin, bazaki na katuana. Boye bisangai. Na simawan est-ce que le 30 juin. Tout le monde est allé pendant ngandimité. Et en autant on dit que hasard est arrêté. Même le Mumba Zaki na prison, mais leader politique n'attend wana ba senga qu'il fallait y pas à la pour ba kende ba négociation en Europe. Pour ba bandango fallait y à ça. Ti ba ekotinde avango aïe. Et c'est loko bisoto salakanango susuteli comme la solidarité sur total intérêt national intérêt général tokoye bandingi nini solidarité zala pe toye bako compter na moto tous en besoin ce qui lumumba azala ka liberté et azala quitté premier ministre asala ki discours na ye wana te na ebité congolais lelo ndenge bazoni yataye ce ka lingai ko zata na esprit moko il y a éveil. Je me demande des questions. Alors, il faut honorer mémoire ya bato yo bazoti kabiso lokola ba Arma Tungulu na geste asalaki ya kobamba libanga na cortège ya Kabila pour kolakisete ndenge na lobaki bolobaki ata nyoka ata mbwa babomaka ngo na mabanga na nsima na ye nani alandisaki bon bamsube bakoloba ebongo yo ozolobaka siponi yo okenda olandisa te nga abetaka ya ngai awa te eza mpe mabanga nazobamba motamutala na rôle na ye aza na place na ye nde nayebisaki bino ya bamartyr ya indépendance c'était pas tout le monde oyo akendeki na front akufi. Mais ezande ndenge Papa Tshisekedi wa Mulumba lobaki, il faut vaincre la peur. Pour ceux qui veulent se prendre en charge, il faut d'abord vaincre la peur. Ceux qui veulent réussir à vaincre bobangité, moyen à se prendre en charge et vous allez ils ont quoi moi ça qu'on fait pas parents naé oli akende azwa ba responsabilité na ye passer à koli à commission tata mobimba so mama mobimba mais azana somo ya vie somo ya ke azwa ndaku po afuta ba charge ye moko wa ebite ko akoleka ndenge nini musala azui okoya komona pe ata kutu musala ngweza nango contrat ya durée indéterminée azobanga ta mso mona crise moko ye
balongoli bato na musala baye kolongola ye akosuka da ozomona mutu wana ye moko aza komisa ba scénario moko boye ya négativité kaka po aza kobanga. Donc moyen c'est prendre en charge et aux arrêter. Hein? Vous comprenez dans le baki, vaincre la peur et se prendre en charge. Yangonde ezali le lengo esengeli to procéder na mikolo oyo nyonso tozainango. Biso pe tokozana bino totika bino te toko kabolaka na bino kaka batango oyo nyonso oyo na radio Lisanga na ndenge to mesana. Ezaki ya bino Yesu kitenge na radio Lisanga na pokwa lelo ya le 3 janvier 2019 ndenge to taki ko epsa bino oyo ezali marqué na bo bangi ya bato ya Kabila na bato na ye na ndenge bakati internet pona ba pesa nini bato accès à l'information bien que par résultat n'attend ba bibango de ba publier liboso o ya boyi penani kasi bazali ko banga ba oti susu ko découvrir pona ba bino eza des pêches na zui ba oti susu ko découvrir ba procès verbaux na Walungu siko seni aza ko sala appel na calme mais ye seni mutu azali toloba kwa propriétaire ya ba bon siko ndenge nini ba matériel oyo ya musala na ye oyo ezali eloko eko prouver vérification ya résultat ba komi ko takango libanda. Bon, ezali participer ma likamba Congo, to ezali bino pe sous 5 azo proposer schéma moko pour intégrité ya ba résultat pour ba mbalobi baza na ba résultat baza baibi baza na kombo ya vainqueur na élection présidentielle. Pourquoi il a mou esika o bozali to zala toujours vigilant, tous à serein. Tout kuta na bino na balwezoya na radio Lisanga. Bye bye.